Merci Bandeko Valenti. Ndenge na lobaki na bino te tozo tambola point par point. Moko na moko azali koya ko expliquer biso monene ya Papa Simon Kimbangu Kiangani na banza bouti kolanda Mese Diaz. Ye azali député monene na kati ya Angola. Atambola kana mikili ebele sans visa. Na banza Papa Diangenda Kuntima Papa alobaka pona ye alobaka kumisaka ye makasi ke tata oyo ba sacrifice akosalaka ekokendaka direct. Papa Diangenda na monoko na ye moko akumisaka tata oyo bauti kolanda malgré bozomona ye soki ndenge ni aza mutu munene ayebi mingi atangi mingi tala kaka mutu soki atangi mingi tala kaka ndenge azalaka tala kaka mais aza normal aza mutu munene afandaka na Angola. Papa Diangenda kumisaka lobi tata wana asalaka sacrifice mo makasa ko sala voir même un mois aliaka te lokote car na tango mo ale moi biscuit mais ma bondeli na ye ekomaka direct wana c'est Papa Diangenda mutalobaki yango bandeko ne tozo sabino tozo tambola ka pona kolakisa monene ya Papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge uti kolobaki ye wana ka ya 1887 ye yoka ya 1951 siko to kolanda témoignage ya moninga moko. Il a fait des mini na photo, je crois, je crois, 20 ans ou 22 ans comme ça. Aïe, puis, ma camboumine, mine de Salamana Mboka, na Europe, il affronte à voir même Bamindele. Donc, il a banga de l'autre côté. Aïe, à sir dans Zambé naïe, sir dans Zambé naïe, que, où est-ce Koloba, les alliés à solo, bande de Koto Landa, tout pour ça, on va pas la Katia Plateau. Bote papa. Le bon moment kasi pokuna micro ezamba. Vraiment papa ozaina liloba ya koloba sur Papa Simon Kimbangu Kiangani. Pour être émission tozali ko sala pona ko lakisa monene yeke ye wana ka ya 1887 ye wana ka ya 1951. Na kombaza ki solokele tambe tata kwa jalunga na tambe mwana zamu ni Papa Simon Kimbangu Kiangani wana kwa Diangenda Kuntima. Ya solo papa Charles solokele. Tata Simon Kimbangu oyo bozo mona oyo. À l'époque, en 92, 1992, quand nous avons bien gagné Siros, nous avons fait un fouca mais pas il a eu de qu'on a même pas demandé ça gagne plus na pote noir pour que nous parler pas que le rapport nous a là qu'après que nous la France c'est la petite université nangai na fouca même ngana mona ki elili elongia pas ki solo ki lo ina yo la tu kaka tanga na kompa pas ki mbongo bilinga sko oyo aliputa bilinga na poto na 99 na bali ko loka ba kimbangiza zali wapi kutoka na koti na yamba naye na komba sebo ki na kota na kimbangiza ba yibisi ko paki solo kele a bomwana na mars ni normal les informations c'est moi ngana zo bosa na so kele parce que solo ngana na mona ina 92 na poto na Paris mpaka ningi ni a bomwana na mars ko ana benga sko ndiko akimbangiza ko butu monani Dieu donné la famille ndokoro na ngana invitation la bengi le mutu mais ngai tu avais donné invitation à l'époque na poto noir parce que c'est moi par exemple ça chez nous il y avait même ce qu'on avait posé les mains peut-être on a posé ngana ba mbanga ko na ye tout na ngai chose ka ningi mususu mona makamuni mususu wana ezali ka mususu alors la bengi Dieu donné parce que ndiko nanga wana non mais c'est pas Siros c'est possible ngana wana pas Siros ici comme ça une réponse il y a Simon la Taïwana Siros Lingoloba Seigneur investit pour rétablir l'ordre spirituel. Ah bon, on l'opini, le moment makasi bazolanda. Tango na mona ki lilingi wana. Siko fana benga, so na koti recherche, iko pesa ka information que non. Lingi mona na taki kombo ya na taki longi ya mona na ngai. Ça dit que solo qui veut dire Dieu s'est révélé, Charles qui veut dire fort et Daniel veut dire je juge parce que Charles Lingolo c'est un nom germanique hein. Fort, car fort. Et puis Daniel et Lingoloba, Dan El, Dan c'est-à-dire juge, El et Oujina Elohim donc Dieu. Donc Dieu juge qui est fort, qui s'est révélé chez nous. Donc Iwana a pas si grosse à l'époque dans la monnaie, à la comme Elongiamona et le bosso. Donc Seigneur investit, S comme Seigneur, I investit, R remet tout rétablir au ordre spirituel. Donc Amis elle est là. Et si on a appris dans la expression wana aiko pesa aiko chika penzi mwa jijiki bende kunanga mazopeta wanganza ka guitariste apise fonso nzemo zima kama kata mfumu ambanza muwakala kwenda ya kutela vo tata
tata natandokiza kisala kwa meye bandokiko kadi ntangu yingi bakwa misinkangwa me est-ce que non akoki expliquer on a lingala puisque mingi bayoka ngo kikongo te fu mbanza tango liyo kenda na yibisaki yo mebeba ndoki na yo ndio makamaka sisi utawa ndenge nzembe zo ngai na kusana ngaba ndoki te pamba te tango mingi basakani baseli makambo ezangi tili na bana na ngai siko kupeli ngene Uya yantiki di salukyame Uya yantiki di salukyame Ya lutelele Zolele futula di bundu Munzila ibudiakala. Donc, na lingo zongi sali Tawana bani musala na ngai Na lingo zongi sali Na lingo zongi sali ngomba na ngai na lingo ezalaki Na watu ni résolution Bombo wana wana ya résolution. Donc, na tche Fula lungura biloko mikibi ko tibu wakisaki wana donc remettre de l'ordre spirituel. On va dire c'est mon frère de la sim sur les médias donc remettre Siros Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. Et puis tango wasalinga gata wana na pour score dans notre formation wana na komeli a komeli ngai la truc qui réponse il a passé la information quand tu kala yego vous avez dit qu'il fallait Zaka etusima na ye wana. Et puis étoile wana ngandi kuna ngatu tusana na Paris, centre de recherche d'engrais au Tchibele, ba chercheur, tout ça la chercheur, on va makampo, on va passer par des banques côté. Ba mindeli nga biro benga mendeli benga ban kituki. Siku ndela za mono. Kituki mundu ba kituko ki bete, diki ba bongwani. Ba zenga ba yiba yindo, siku siku to kutiba. Ngawo na la ta mundu. Ba l'homme 37 000 familles parce que le chef de la salle guide parce que le meso Bachar la petite langue de Solowana na ko Italie qui dit kiki yiwana ta ba 5 mois comme la 5 mois les informations na kati ta ba 5 mois ça dit que les 5 en mois bango mitan na kati na ye ta bati ta na lobi na bingi qui dit kiki qui solo kele Dieu le père le moni longo qui dit kiki l'homme 37 000 familles ça dit qui solo kele dilette Di Djelungana, Dilet, Di Djengela, Dilet, Kimbangu, Willet. Comme il y a longa ya mama mwil, les amis Kiawanga, Mambate, Kiawaka Weeding. Il y a comme un solo à Colo, ils sont pas seulement qui vont apporter le 5 ou 6. Tant que à monité, mais cassé à lobby, mais pour dire, ah, mais ils sont tous les gens, tous les gens, mon est longue, Waka Weed, Kiawanga, Tango Yoki, à monité, donc la maman est Yambo. Mama Eva ayoki nyoka lobile tako nyoka lobile allez bape écoute ça tambo yesko mama mwilo ayiko pestia moi sinesika na yiki ayoki yango kombo yelo ngacha wa ko rajo 10 plus 30 30 pour 8 imbangu willet Kiawanga willet pesi 16 ezali 6 plus 7 donc 37 yango tango ajongi blanc 37 000 tango ajongi boye peut-être imbangu wana alobi ba oyo mona ki banyoko magina ngai to ko bana ko be belo timisa kana votu kanga gama donc ndenga banyoko magina à l'époque ali ko savoir sikana bango ko sikana kasi bamoni papa oza makambo ebele oza makambo mingi donc faut tout ça l'émission moko pana je pense il y a 1 heure de temps pona moni oza makambo ebele wana to ko lobela ngo sima mais ba yebisi biso yo ofrontaka vo même donc okotaka na kati na Europe kuna ba mindele donc ozo coincer bango ezaka ndenge ni donc je ko mondele azali mwana na donc na bochi mondele nanga bino bengi yo bengi ko mondele uchi wapi ngai nazalaki tango nazoba sa rochela ko fande ko nanga moko ya autaki angola ya makela de zomo na makela de zomo kuna yesko koko ko na yazo ko yibise ke tako mindele baso kota na sikata mo yaki na tokela wana baso benga ibango mutu ndele ça dit que ndele elingo ba mauvais esprit ça dit que ce que le lozo mo yinule ko na mai bango so mona ko ba revenant moko boy ba kituki so ko zo mutu ko na mai fa na mai tango ndu ko bima poso no yo échanger ba kituki ki ben donc ba bongwani donc bango bazali bana na biso ba yebi bien ah bon uya bangu la ludika isuki yatu tango na lobi bo solo ya kolo yesu pesa kingai ki baswe ka mutu ko ba bombaki na bimisa ko polele le muso le baka monoki bungu monoko mputu to meneziti swa yeluta ziti swa ngai ki mbangu na poto bazo respecter makasi koleka mais mukuma kyange ndombe yaba kaka pona yo moto mwini so solanga ite
Donc nga papa Simon va venir à Paris en 99 na kendaki na Élysée na ku c'est pas possible pour faire mokota on a été ngena zaki nango moyo basi bangeza te bambila bazo kuya bakanga yize ta kuzaka bazo skiva ba comprendre que aza moto bazo ngana da douceur minga pa côté protocolaire ta bazo fona côté protocolaire Élysée wana na chika lokola kata ku bon so fukami please ah bon ba image zali les journalistes comme ça que kala minga mbate na yawa po ye na longoka na yoko ta classe oyengola na yokola et longoka ilikuwa ba longo parce que on fait mon cause boule de wa longo kina fuma longo mais tu peux se passer mandombe parce que on commencer mandombe longo ce qui est sacré ce qu'on dit longo et le ngolo donc tu makasi et longo fuma longo yo na longo wena ngolo bokona ngolo bokona longo na sakala ngolo ce que ça ya boule te ko ça va comment ni ezali ekulu mbi wana zokili wana fo zokela monoko ekili wana parce que linga ki Kongo linga ya mwanda ludi muni elembo ludi lo basolo muni ko ngati mais bon to tuna mutuna moko batu mingi bazo vueza donc bazo négliger papa Simon Kimbangu Kiangani bazo bakaka wana mwana wana est-ce que conseil nyoko pesa bato wana bazo landa conseil nyoko pesa bato wana po ete baya pena na nzela baye bake Simon Kimbangu Kiangani ye wana ya 1887 ye okaka ya 1951 conseil nyoko pesa oui c'est kaboye biso zo na kati grâce à Kicho Mandombe grâce à Kicho Mandombe parce que on appelle biso toujours démontrer d'une manière scientifique ezateke makamako ndima baba tia yote ezali géométrie c'est-à-dire scientifique géométrie c'est une science mathématique c'est une partie de la mathématique géo qui veut dire l'univers métrie mesure donc l'univers des mesures biso grâce à Mandombe ça la démonstration mathématiquement ezateke non faut ndima okotante ezali mathématique c'est-à-dire bon muta comprendre faut faire comprendre oui bien sûr yango mindele ngata on a la taka boy mondila ko ya ko tuna quoi pourquoi c'est bien comme ça parce que moi c'est qui tant voyez puis c'est bon ba le baka ba ko ni mo za passe faut démontrer cette démonstration géométrique que pas seulement qui monte Kiangani yi wana mulimo santo yi wana azalaka ou te bandit parce que le bingi l'homme qui dit kiki elongi wana qui dit kiki elongi piso na ngambo ya mazaki mbango sefa bandi ko na ngaba guitariste mazaki mbango nzembo ucho sa divinité venez voir sa divinité. C'est ça qu'on a la presse. Donc je le vois tout ça sur imminence. Parce que imminence, il y a des cardinaux qui s'appellent imminence. Non, il y a sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. Voilà la différence. Donc non, on veut plus de ça. Fini. On a cardinaux qui ont ta classe de théologie. Vous comprenez? Il y a sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Voilà. Faut vous questionner ça. Il y a une zambé mouli moussa ami zèle non avec toi. Vini pour na mona 92 na longue moi né. Pas kiso. Yewana papa mouli moussa. Donc on est dit ce que ba lingi ngai de Congo, kota na YouTube, godi de Congo na internet ko mona ngai na check information wana, bato ba benga tapé mathématiquement, les additions, sciences, les additions makambo nima. Et les makambo ya mathématiques, 1 plus 1 plus 2, yango je démontrer parce que mon kangani azali mouli moussa. Voilà. Merci mingi bandeko balandi na banda bozolanda biso émission Zibula Messe. Émission Zibula Messe c'est ngolo ete fongola miso moto moyindo puisque papa Simon Kimbangu ayaka alongoli biso ban noir na miso. Po ete to yeba monene waye akomisi biso lelo batu mais to négliger ye. To bosenye teke yende mutalongola biso na bowumbo oyo. Mais papa bandeko mingi bazotuna kombo na yo pesa ki kombo te kombo na yo ofandi wapi ya menkumbu ta ona bote mina se atango parce que la bote maga tata na ngai apesa ki ningi bazaka ba parce que ba tata ezali Matsumu Godefroy Rufa mais comme wana na kompasi ngi linga lota kombo na yebi sonsti ngalinga ka kumu yimuntu muntu yingumu dofuna yininga na yuzo yo sali ki solokele Charles Daniel do sali for na makambo ya pasi mo limongo na pasango na yi il faut servir la musique wana mais ngai tango na ko la takuma Matsumu Godefroy c'est un prénom d'origine germanique ça veut dire Godofrido Dieu de paix ou la paix de Dieu mais donc c'est les alaki nous na tango na poto comme tout en classe ya minde wana na osali mvula boy na poto 18 ans na mars na septembre on a 19 ans donc et puis 40 ans donc il y a un certain temps na auto c'est beaucoup wana ya kedaki parce que mon père a posé 40 ans après nous le baka fête bana poliki wana fête na ngai mama teta moda yak na zunga na sato parce que parce que mon Alexandre a pu les agina bref na zunga le aussi kawana donc Matsumu tant
comprendre signification de pour pas dengue na bimelinga tanga bimelinga wana bimelinga toi nous on pas dengue na fukana chikele na pari bibi toi ce qu'on a tunier pour na kama kama sur le blawa on a ce qu'on passe mo bongo au ce qui bombe il y a résolution on a pas besoin palanga ne tata why ba ba le ngoka wana mo ka na mo ne so ka tutu kiti tout ce n'est pas na tunier kuta mo mo zo sala ngi chinga dama de l'argent mais la tunier tata na ye que on ni à comprendre bref après tant la lamu na tongo wana na mo ka pesa sur majumu ngoba messager A africain D divinement Z scellé O officialisation U l'union M matériel O ordre U universel. Donc messager africain divinement scellé, c'est un titre. Messager africain divinement scellé pour l'officialisation de l'union matérielle universelle venant de Kaaba Nouvelle-Jérusalem. Merci papa, tu vas continuer. Oui, il est sur MG de Goudami, nous pour le Congo. Mais bande ko bala liboso na biso na banda mingi ba moni ke na kati ete mais to kozongela sima to la nana nzembo ya nkolo Yesu asopaki makila pona ngai na yo papa jangenda apasuki mutu na accident papa jalungana apasuki mutu pona accident makila na bango pona ngai na yo tobika nkolo Yesu tolobi ete yo atasimo kimbangu ye wana kaka papa jalunga na kiangani tola na nzemba Jésus-Christ azoyimba pona nkolo Yesu Kimba